Attends. Boyebisanga nani? Nani nde abimisa likambo oyo po ekoma koto ekomi na TV na partout bato bazo comprendre te même bato vraiment congolais nga na lingaka na linga boyeba ko comprendre nanu bon avant banda ko condamner oui certes je suis pas d'accord avec Maniké du fait que azoyebisa moninga mwasi lokola ya za ekomba. Je ne suis pas d'accord. Je suis pas d'accord aya kofinga qui que ce soit. Ni Kofi, ni Fali, ni Cindy, ni qui que ce soit. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais nani nde muta komi si likambo pe komi si ke komi. Bo lukela ngai boye la ngai. Bo pesa ngai réponse dans commentaire. Qui a sorti cette affaire qui était privée et comme publique? Et qui continue cette série des histoires là mususu pona ko sala buzz to pe ko loba melaye kitaki. Eza nani exactement? Likolo ya wana Ali alinga penza ya solo wana Kofi Olomide moko chef Kofi Olomide litoi. Boyebi te ke Ali azaka na relation moko boy. Ya kombo bo otanga te ya kombo moko boy. Ya chanteur. Abana iko ya kolanda chanteur wana. Bino nde mutu. Kofi nde mutalinga yepo atika chanteur wana. Bobosani. Bobosani pena ya solo tokotanga kombo. Na émission ko ya mususu. Na yeli susu ko tu na une question avant la banda pena analyse na ngandenge senge na yesa bino pesanga mutu ko pesanga sentiment te po sentiment bo mokili. Samson a baby sa vie na yeli kolo ya sentiment. Zonga mutu chamayele yebela. Makambo za na ba tournure ya bandenge nyonso ko ya na loyengeti. Pour le makambo o maîtriser te. Kofi n'est pas un petit garçon. Pas du tout. Et puis on aurait appris que la voix qui parle là, c'est pas Mama Wiva. Je vous rassure que c'est pas Mama Wiva. Eza Mama Wiva te mutazo loba. Tobi baje na bino. Toke na ko s'abonner puis tozongi sima. Mbote na bino nyoso bandeko balandi yokani télévision na ye na ba dossier na moni internet ezo matezo kita. Tozonga lisusu ko poser toutes les questions possibles boza nango besoin ko yeba. Mais toutefois, je vais d'abord commencer par cette histoire-là. Excusez-moi, je suis grippée, donc de temps en temps, vous sentirez ma manière de parler a changé et ainsi de suite. Affaire Oyo, soi-disant, il y a Fali na Cindy, qui a réellement et exactement amené ça sur la toile. C'est qui? C'est pas Maniké. Conversation wana eza privé. Boyebi ke biso nyonso na privé to betaka bandika zaire tumba maka ebebaka imatake kitaka. Mais ça reste entre nous na kati ya privé. Peu importe degré à kosilikela on a kokite on a bimiso kokate ndenge nini. Parce que yo posa la beta pe bandika ya solo na ninga kati. Excusez-moi. Mais ba beta on li solo te. Jusqu'à aujourd'hui nulle part na makamuni so bosololi babimisi ata voice na omoko. Pourquoi? Pour éviter à ce que makambo ko mandenge moko boy. Mutu o apelisi moto nyonso seki sinjora, personne d'autre, toza sérieux. Congolais tout ça la réflexion d'habitude tant que bimi déjà Maniké est sorti pour assumer ou pour en parler. Je sais pas si elle assume ou elle en parle. Mais tant que lobelango déjà ebeti ndika parce que njo rabimisi conversation mo babande ko swade na nakati aye nango na nini ayebaki apezaki akalkulaki ampleur yelo ko bimisaki ko panza makita et que kozala début ya eloko moko boye et kozala début ya déluge ayebaki ke ko lela e ko bete eloko moko boye ya bien te et il pensait peut-être que ko keneka na kota Fali mais ezu pe Fali te ezongi koto. C'est ça le comble. Quand Jora sortait cet audio, elle pensait réellement que quelqu'un qui ne simba mingi nde Fali. Mais Zu Fali kaka, et Zu Fali te, et Tiki Fali parce que tout le monde met Fali à côté, et que bakanga sikoyo, bango moko. Ale baye kolati sango sikoyo, Maniké. Maniké n'avait jamais fait une émission avant Jora ya konini, abeta di solo. Et ça, le kolanga na swani nande konanga. Na swani na buntu boyo ata to beba na kana ba famille yango eza bilo musuna ko sa bilo musuna ko sala te. Il fallait nde ki sinjora na ko yeba valeur oyo Cindy azali nango na kati ya quartier latin elle ne devait pas se permettre ya robimisa audio wana ndenga bimisa ebi pona nini asali. Si c'était Maniké qui avait sorti cela, ah tout à fait d'accord avec vous, to lapide to beta ndenge to kanisi.
to Cindy a tombokela et fois tombokela makasi Kisinjora. Parce que c'est Kisinjora qui a emmené cet audio à la place publique pour que nous soyons lapidango de bao lapidango et puis ba benga manique parce que tant de les lit déjà vertige Joana, il faut les capoer ba oloba quelque chose, il faut que tu dises quelque chose. Atako na ebite poni ba yoka na raté, raison na ebite mais ça bongo. La personne qui a allumé le feu, ces feux-là, c'est Kisinjora, personne d'autre. Boko condamné, maniqué, ezaki dis conversation na bango. Ndenge ni Kisinjora bimisi yango, apesaki, valeur ya sindite na kati quartier la te, ya vie na ye, moi si ya vie na yo, yo so bimisa audio ya bongo, ya moi si ya vie na yo, na katikati ya batu. Audio ya moi si ya vieux na yo yo respectaka. Moi si on peut soi-disant entre guillemets yo respectaka ye. Ata ko pesa mobali ne ba biza munoko. Binobe Cindy oza makasi hein? Si jeune aux moins bon pas si jeune 40 ans c'est déjà oui on vieillit tous toutes mais kota la mobali na yo bisme koto yo mo na super handicap par rapport à la charisme mo boye azala na basi to ko boye ngote mais ya ba nengote. Nakena nusikoyo na yebisa bino susu que loba que donc quelque part muto a respecté Sindite a respecté vie quadraté eza Kisinjora na bango po yende mutachango na place publique manike n'avait jamais fait ça et bele pe ba oloba ba oyeba na bango pété côté ni ebimeli ba oyeba te donc avo loba réfléchir na yesiko na likambo ya mama Alia oui klati mama Alia to Alia tango bozo accusé que mutafuti manike. C'est faux et archi faux. Binoni osobo baluka bo tuna Kisinjora. Qu'est-ce qui se passe réellement? C'est à Kisinjora de nous donner des explications claires. Qu'est-ce qui lui a poussé à venir mettre à la place publique une histoire comme ça que Manike a sorti sous la colère entre guillemets et na respect azala ki nango po na vie na ye na mwasi na ye o lelo to komi koyoka keza officiel Cindy le cœur akokai kosala yango ndenge wana te ngaso na respect po na mutu moko bo na yoki eloko mo ya kolelisa makasi na pousa na pembeni na bango na kochango na place publique te. Est-ce que Kisinjora tango ayokaki lobo pa Manike abandaki na wana no pa kofite Kofi abise chango po elelisa et l'Obama. Ce sont des questions qu'on se pose. Tu dois réfléchir qu'à haute voix. Parce que on a supposé que tant Kisinjora yoki ndika wana loka libosa osala obenga vie na ye. Vie tale lobo na yoki. Est-ce que vie muta yebise que côté on peut ça les loko. Po to sala makambo pesa makambo lisusu. To bi que vie za na makambo makambo pe kitake matake za la ndinga wana mokile tambola abongo. La réponse se trouve chez Kisinjora. Kisinjora sait très bien ce qu'il y a. Ce qui le bougangi Manike et cause à la peine perdue. Pour nous, il y a problème. Et ça, ma beaucoup à Kisinjora, c'est à Kisinjora de nous dire réellement qu'est-ce qui se passe. N'engani ni muto respecta ou se permettre à rosa la bongo ou bangité. Parce que tant que justice est koya et que tout nana ninde mutabimisa ki li solo wana na place publique. Li kambona place e bandeli la bimisa yote biso to beta ki li solo ki en famille na famille to baswa na rabaloba na raba débordaka. Tant ba to ba bebani ba débordaka. Biso yo stoye biango. Ba débordaka. Mais mutu moko ta filma ka ko sona ya papa bona mama bango yo tchako na place publique pour na respect na papa bona mama bango oyo akuto papa na biso sente master na ngai excusez muwana aroya nango wana ta okepa mama mbangu mama yoka makamna yoki to akena papa yaya na ya beti di solo mais ndeni yo kozwa papa no sente master na yo ozio publier na internet na ndeni na ndenge nini to passer moko sombre ya parent na yo Ozongo chon internet, so respecta kai, so linga kai, te. A moins que za kop binu mbale boyokani, to binu misa tu boyokani, to bolobe sa la ningona po mokile ganga. Comprendre? To kende. La vérité se trouve entre Manike, Cindy le cœur, Kofi Olomide, et puis Kisinjora. To leki. Ali azo sa balle perdu pour les locaux à salité pour nani. Bandeko basi. Autant besoin le baba meka ko respecter Cindy le cœur. Oyo naza na problème moko te na ye. Naza na ngote. Ngape lokola mwasi na yebite kote ni okesukela. Mais Cindy doit du respect à Alia pour akuti.
Et puis Ali a Vamindina Kofi pendant longtemps. Je crois que c'est la femme qui est restée le plus longtemps possible na Kofi ou auprès de Kofi. A supporter pe ma bêtise ya Kofi et belé. A supporter pe Cindy. Po Cindy tia ya, tia azalaka mwasi ya Kofi biso stoyebi, Ali azalaka kaka. Ti Cindy ayemba banzembo Ali ya ayebi ke Ali azalaka mbanda na ye. Ayembela Ali ya banzembo, acha bavua na banzembo ya Ali ya. Excusez. C'est que Ali azali moté à monnaie na ko supporter et soka lembi a craqué a keine c'est pas un problème. Et je vous rassure encore une fois que eza voya mama wi vate, eza mama wi vate mutasali audio wana batu basali on kabal wana to yebi yango. Ezo yaka malema malema ndenge bolinge kende bongo ekene ka bongo. To ke ka malema malema. Na sola na Ali ate. Na osala analyse na ngai son parti pris. Na zo réfléchir à haute voix. En tant que moi si lelo bolobi que Ali oto kumisa to yoka banzembo minu pembe le kwa zambala pape. Qui te connaît liboso la simeye banité ainsi de suite. Cette femme là ba honorer na ba grand prêtre mère na ba nzembo ya ndenge na ndenge. Lelo bokobi ko lapider po nelo komoro oyo ezo relié ni de près ni de loin. Je sais pas si de loin peut-être, mais de près ezo relié était. De loin oui parce que c'est un homme avec qui il a eu des enfants, il s'est marié avec cet homme, elle s'est mariée avec cet homme et ainsi de suite. Mais bozo fingali ya ponani. Boko tia makambo ndenge nini. Tant on a eu bozo ngelande qui sinjora yem te fois pas explication claire et nette. Et ça qui sinjora des fois pas explication. Là pourquoi les Congolais sont comme ça? Bobani ko lapide mama batu. Avani na ekuna na tikala ko sala ta audio ya kolobaso ninte. Soki camarade na yo qui passe à ko réagir. C'est son ami, je peux ou ne pas gérer mes amis. Na ko be camarade na yo ko sala lo ko na te camarade na kangami asali yango. Oh Eliane wana mama Eliane. Akoko défendre camarade pour défendre ka kaka. Yo en tant que muninga ya mutu boyo ko tsaka na makasi ka ko linga ka o défendre. Lelo bo sepeli. Bolobi ke ya yiba ki mobali ya muninga yango pe fo ba yiba e. Problème exact ba yiba pe ya bino. Déjà accepter Cindy na état o ya zaleli wana basala rango pourquoi parce que oyebi ke za copie ya musala. Na musala ezalaka boyebi ke ndenge ezana place wana quand un moment nini na biso fort eza Cindy le cœur to boyango te na minute au nini fort élément fort ya quartier la tête za Cindy le cœur que soka ke ko tsaka ekotika video ya munene biso to yebi yango la mususu Ali atikala ko ndima ngo kaka bongo mais comme na niveau moko mobile na yo pona ko kabola mobile ezala facilité o craquer kaka et puis côté moko pe Cindy pe na côté na yepe akolinga ka ateke oh nga pena na minute ngam na opeze ngam na ochapenda pour neni yango na zalaka na position oyo na tango moko boye Cindy pa mi poser ba question alinga pe a pousse pe bouchon un peu plus loin pour à mon appel clair par rapport à Vinaï. Certaines personnes diront que non abota miso ba abota biso to yebi ni ke na botite publiquement. Pour moi na oyo wana oh Cindy robota na Kofi aza mwana lokola Aristote aza mwana lokola Yaminu aza mwana lokola nani Del Pero aza kwa mwana nyoso po mwana Kofi yembela koleka Del Pero la monite mwana na pas mérité pe aza la public baye bakazaka mwana ya Kofi azo mérité ata soka bana ya ko l'accepter longina été mais quand même papa nenga lansaka bana na lansaka paye po ye pas à mwana azo mérité à vivre pleinement amour paternel naé librement et aux yeux aussi de tout le monde loko la bana nyo ce n'est pas mérité yango et personne y a jamais eu de résultats gynécologiques qui prouvent que Cindy était stérile ezalati donc ezane internet et matake kitaka. Alors, Cindy, sachant que yé mutaza élément motrice ya quartier latin pour l'instant, aroba na pe alinga ba ko poser pe ba loi na yé parce que yé peut fois se retrouver na kati ya vie na ndinga zo vivre. Pour ce qui le fait ya kozala que azali wana zo sala musala na quartier latin koto ya ozala pe ba olia isusu lokola mwasi ya Kofi Olomide, il faut aeba ko réclamer. Et ça normal, tout à fait normal. Et ça te le quoi de tinga na kati ya couple moko boye nga na osalela mbanda na nga na se retrouver te vie na nga ezaka na osalela bino te yebe fa pousser pe pio na yemo musika po yeba que yebela tango. Et ça normal que Cindy pas réclamer.
ou bien maman Ali afala bando sa répétition abando yemba ou bien ayebela ndenga ayebeli akei. Donc à la fin il fallait que moko atika la moko akende. Mais le fait de dire que Ali amutalinga Kofi et consort c'est faux, archi faux. Et ça le kuta. Parce que Kofi azwa Ali na maboko ya mutu o ya yebi. Azala pe musicien. Ali abanda ko ya kolanda nde musicien wana. Kofi azwa Ali na maboko ya musicien moko. Mwana oyo badutaka na ezalaka mwana ya suka te ezalaka mwana moko mususu eza ya suka te. O badutelaka ye paternité na eza douteuse. Soki paternité eza douteux plutôt. Ezalaka oyo ya suka te eza oyo moko boye. Et puis papa na ye a mwana wana pe ayebi que jusque là eloko ekabola bango ekozala Aden. Mais eza yango wana te raison ya bokabwani ya Kofi na Alia. Non. Bokabwani ya Kofi na Alia ekomi eza plus Cindy. Ce n'est vraiment pas mutalobi que eza Aden na Kosi. Eza plus Cindy parce que kokende Alia koye kondima yango Cindy azala lokola mwana oyo azosala boye azozongisa boye. Mais au plus profond ya Cindy pe chaque jour aza mwana ya batu ayebi kotala pe vi na ye en face et que tenga pe na lingi te na ye ko regretter lobby, il faut quand même na makambo nga pe na se retrouver yango Cindy pas zo réclamer ba droit na ye. Mais c'est une bonne femme, c'est une bonne fille qui aza na charisme na ye moko boye vraiment Kofi kote ko zabasi charisme aza makasi. Mais dire que Ali amutalinga Kofi c'est faux. Archi faux. Kofi na linga Alia. Ndenge bolo belongo ndenge Kofi bébé bozela na. Vraiment boza sûr que mobali lokola Kofi. Moi si ako mone neti na degré wana. Nde bolo bande bo bimisela Ali ande nde mutazaki assassin abanda ko mone la ye atela ekisi. Bile bo sakana na quadre bo mona ke pete bo sakana na Kofi Olomide. 12 oza la kana na vie kaka na bato yango pa na ndako na mamba bolingo. Soka linga beta shita sima azaka na mama na 12 mutako sauter. C'est archi fou. Moi si nyo sotanga zo vivre na mobali, il faut sentir place na ezala. Soki akomi ko sentir que place na komi menacé. Ozala ki na 9 sur 10, okiti komi na 8 parce que ba pesio ba raison que non eza musala et consort. Okiti na 7, ozo kitaka ka moni komi na ba 4. Olemba kotika. Et Cindy de son côté a mona ikataki na 3, azo matati a komi na ba 8, aza rassuré. Et c'est elle qui doit rester. Et c'est normal. Non, non, mais le roni a spécial. Voilà, te bolingo ba force rangote. Bolingo za naturel. Vie quadra la qui si missionnaire son ami son que lelo bolingo ne ma casse za Cindy le cœur. Peu importe l'âge, peu importe l'écart d'âge, peu importe. Cindy. Non, le ba bien que ngana zaline parti prité, ngana zo loba makamnenge sengeli. Nazana ba point o na manike to za d'accord, wana mutu nanga, o peut être d'accord ti. Parce qu'on resume à propos naïe. Mais ce qui est sûr, moi si tu as sentir place des alissous, te bolinga ça la pour quelle raison? Les lots beaucoup comme alisolo après ce qui plus de 20 ans que non yem tabe aboto la moninga li balate et ça la raboy. Boto que n'est-ce qu'on a logique na bino. Kofi azala sérieux mon colonie. Tant aboto na fifi, goda azala wapi. Tant Kofi Olomide aboto na fifi, goda azala wapi. Na ndako to na libanda to na katikati na bango mbale. Bobe television li solo po fifi ba nova na Delvo ba mikolo ba besi abete la biso li solo ngala lekala ti libosa ndako wana tanga sukuma ya longola biloko nyonso na ndako na Delvo tokende toloba lisusu pendant que Godé azalaki Adel Mbuya azala wapi Ali azala wapi lokola basi nyonso mobali wa mobulu c'est Kofi lui-même le responsable de tout et quand il se décide alors ça rende na basi yango quand il se décide que arozala na Alia na Adembui ayembele nzembo batato amikuli ba yeko pesa nga ba conseil ba pesa ka conseil ayoka bango Adembui kute heureusement linga ko s'afficher te alinga na yepena ko s'afficher te
On ira yebara ke libala ngo ndeza la ngo ya court terme, courte joie. Ali abundi ti avandi wana. Abundi afandi wana ti libala fandi wana. Boyebi makambu ya supporter. Bayebi se bino ko Kofi atikala kana Ali akaka wana. Si bino te mbozala ki wana ti ba danseuse bazo ko beta masolo bazo loba bazo expliquer. Moi je supporter makambu ya bongo so zala ki yo mutozo loba no ningo ko supporter ngo. Soko zala ki yo ko supporter ngo. Finalement supporter ça y misika ti finalement chanteuse abimi Cindy les cœurs que nous aimons tous. Chance nanga ya bomwana egemelinga kaka boye likolo ya ko patienter. Fidélité bomaka zelaka yo. Badinga nyoso babala quartier koma konsina ibo bange komi à deux pas. Oh na la grippe et puis na ebi maloba nango pela bien. Que nous aimons tous, la charmante, la voix qui nous charme. Moi, si on a après ma période, il y a ma danseuse, ma chaîne, ma Kitty, ceci, cela, elle était là à côté de Kofi. Bafunda Kofi, combien de fois cette femme était toujours là, na maman mito, mona bango ba vidéo. Oh, ça dit que moi, si azawana pene mobile nae. Lelo, bolobi ka ma nae mona ni lelo. Et heureusement que voice soignez ya mama wifate. Lelo nde bobongi kaza mabe. Nani yango amona Ali ate so supporter mobile nae na ba ko funda manio so ki abeta ki mona mwasi boy. Oh ba viola ki ba danseuse. E konso zala ki wana. Moi ça supporter andeni. On supporter tina ko parti à kokyo akokita tiki. To pesi Cindy chance. To tikeli Cindy chance. La voix qui nous charme tout le jour. Toute la peine d'engeni na royeba ko kambamba papa Kofi. Combien d'années ba ko sala. Pona mutu lokola papa Kofi. Soko silisi ko zoye akomi yayo. Ko beta na tolo mingi te. Po ko bimisele le robon na 80 ans. A cause zelo danseuse mona chanteuse moko boy. Yeba ke mibali mususu ngana yebi papa moko yeti na 90 ans ngosa mwana mwasi ya 18 ans makangaye. Yemoka bana bengo a Katuring. Donc na Katuriye a Katuring kombo na ye. Ezana batu basana Delvo ba yebi lisolo a Katuring wana. Tina 90 ans sentinelle en plus. Ko kanzate kazana moko lokwa Kofi sentinelle. Le zala mibali mususu ba botama na posa nzoto ba telengana na ngo lokwa lika mususu. Sera Aza homme à femme. Aza homme à femme. C'est pas Cindy qui va venir changer Kofi. Ce n'est ni Alia, ni Godé à tabatike la qui est. Godé pas supporter à ti place à Koki à Tiki à déposer. Adèle à mona kiti côté à Kokite à Tiki. Lelo Ali à Kokite à Tiki. Aleka na TVT pour finga qui que ce soit. Aleka qui peut na TVT pour loba que ndenge zabo ngai muna danger te. A comment que nenae? Lokola mama daju kwa accompagner ka mwana nae. To mona eta finga mutu. Sikoyo ba bizu nyo sotie zo leka eza bizu liboso te. Soki bizu to moni bizu siko avant bizu qu'est-ce qu'il y avait? Eza biloko salama bizu to mona te. Donc ne venez pas condamner une personne dans le vide comme ça. Ngana za d'accord te. Nazo micha lokwa za mama abiso. Nacho lokwa Ali ya wana za mama abiso. Ndenge ni na oyoka. Surtout que maman a moka l'obité, je dépose, alors ça la vie nae calmement, alors qu'il peut pas bananae, ainsi de suite. Voilà une dame, voilà une mère. Asu charge à bananae. A moni que Cindy mouta gagné nga, to beti maboko. Cindy a continué, biso to tiki. Ata banane babanda basilika soute. Basali na bango ba délire na bango, ba ke concert à Daju, na maman ba Daju, basali bazo aussi boy. Carrière à moi nazola de la carrière moi na boy aya ko s'occuper da papa déjà komeli moi na kuna carrière ko beba. Kofi est majeur. Majeur na triple degré. Ah bébé tende bolo bana ba lingana yete ba lingisi ba moni Kofi ba ko moni na Kofi. So ba zai ko moni le bela synthèse la na tenda ko na te. Mais on a beaucoup du respect pour notre quadra Koraman, aza mutu munene ya mboka oyo. Aza fierté ya mboka na biso, ya musique na biso.
na loba yango ke nga na kofinga ka jamais na kopesa kaka ba fait réel mais congolais azalaka balobi tout droit congolais bimi na yako mosali makambo mususu komo luka ne ba maloko mususu a créer ba buzz na so ba ndenge nini botika mama ya bato afanda kimia mama Ali afanda kimia excusez botika ependa pema parce que ce que vous dites là ce sont des mensonges. Moi si abato a sali et l'autre côté alors jusque là tout le monde tele musu ba passe na ye ya déception a gérer ngo na ndenge na ye pour ni mombo côté tina kati ya ndako aligi na ete likambo o eza makambo mususu eza makambo kisi njora ne fa pas explication ndenge ni ko bimisa audio a bongo na public soka za ina respect à Sidi fallait pas ça là et kisi njora fallait yena manike ba silisa débat na bango bazaki nango fallait pas ya ko kotisa ngo na ya ko tshanga na public il fallait si ça débat wana yena manike a vous entendre a demarata mutuka ke ne type manike elle ne devrait pas mettre ça à la place publique na bien il to elle bon viens nanga na lingako fort oyebi kutu excusez bon vraiment excusez-moi hein, le fait de me moucher ce qui ça nini donc à tout le Congolais soyons sérieux en tant que femme makambo ali à vivre ce que ça qui paye lingo lingangote koloba te pose komeli muninga yango bile bofongoli bambanga nyoso bani ko chamaka makele bani ko zoraka oyoki audio moko boye qui ne prouve rien qui n'a ni soubassement ni nini ozo komisa ba moya solo tozela lokola omoni tina ipupa tanga yaka yiko le côté la leki nae malgré que leki na za mama na majeur yaya mukolo mais arozwa abimise longina lobby tant que mama Wiva ne nous fera pas une vidéo expliquant tout allez dans l'émission Nolita que je salue azali baza ebele baza kuna obakoko yambaye expliquer biso so comme na niveau ti makambo ya papa Kofi bande ko ba ko intervenir Kofi je suppose que azali tellement entouré de gens obakoko za la capable ya ko répondre que eke ne ko simba famille maman mi so kazaki na bomo alinga permettre ngota mba monte alinga permettre ngota mba monte. Parce que c'est salir d'une manière ou d'une autre. Ndekona bango azali icône munene. Tala ndenge vine ebi malibanda. Tant ko banda ko loba et ko bimaka libanda. Tant que Ali n'a pas fait une vidéo à ya lobi ke ngane na zaboy na lingite la sali bona zo siboy. Si ko poni bo ko tina makambo. Muta lobi te. Ali a bénéficié de quoi sur ba lobi le ko ndengwana. Libala na yo zonga. Te et kufit. Ce qui peut, bokalisi que, mobali soit na bolingo a moi, si sera lingi sindi, ataba mati bakiti, ataba lobe bimana nani, a olingane kaye. Po alingiye, po ayemaka kala adembui. Baya mikuli, afinga maya wana mikuli, o bazaka batune bando soutenir pays. Po na adembui. Ndenge moko sera lingi sindi, a olinge kaka. Ali alinga to aboya. Biso to linga to boya, a olingaye. Po alingaye déjà azalaka na ye, apona ya vanda kana ye. Donc, que Ali elle montre qu'elle descende et changer l'autre. À saliper l'autre. À réagir pété par rapport à Marambouana. Donc, mettez Ali de côté. Sur la sali vidéo. A yenga mikolo na zaka nani. Vidéo na yofo ezala. Pour audio ezala ba complication. Ba comme quoi, que la ba voix ba tout. Ne ba sali yad Moïse Mie dernière fois. Ah, alors c'est compliqué. Bon ni me la soubo audio bindi me la. Tout le monde est comme webiso ba YouTube. Ngala tali ya iloko sana buzz pas to créer audio moko to créer audio moko bimi lokwa neti mama ifo mutalobi to manike mutalobi to mutalobi mais c'est faux omoni sini nga yaki pena lobby bongo so za yo de kana ndi bate menenge sini moko yaki na nuisette na ayeko loba ah oui omoti ba so ba regretter ba so ba ebisier ate yoko loba te honorable vous comprenez ce nom là honorable c'est parce que c'est une femme qui a du caractère. A perdre en côté. Donc, voice wana eza mama Wiva te archifo. Kofi so aboye na mwasi neza yena mwasi na mba boya. So ki pe Kofi alingi sindi. Ata to mati to kita olinga kai. Mais a changera na ye. Sindi pe ka zanda zala mayele. Po mukolo moko pe na 75 ans, 85 ans, okomona pa bimise le danseuse moko ya mona mukie, sindi yo pe yokolela. Donc cela pe ka mayele. Kobeta tolo mingi te pa Kofi, po Kofi azane ka Kofi.
Quand yemba nzembo quand pe makambo elikanaka. Mais je crois que ne bolobi ke ali ya mutasala ke bana wana mususu baza ba prendre bango en charge te ba Aristote na ba moni. Nenga siko ali alongwe et que ça Cindy Mutazu. On espère que les Moni et les autres vont venir à la maison, les tantes, les oncles et les tantelettes vont continuer à gérer. Ngana supposer que na famille a mutu. Tant que on a mikolo ba aja ba kofi olomide ba leki de ba tata na ba mama mikolo. Donc ce bozo kende lelo bo ke lo ba ke ngama na ba gérer ni natiki. Oh, mais ça na famille na ya na ba na ba koli kutu wa ko gérer. Il faut pas oncle moteur ko gérer parce que kofi na ba na o ba na capacité ba majeur et belé, il faut pas gérer place oncle resa ba no gérer, il faut pas zoaner Aristote pour bien oncle resa lingi Aristote mingi fala ti Aristote na place na e. Yena jiraka. Il fallait nenge mama oui valinga ki moni mingi azo moni a tchaye na place biloko ya banda gérer. Il fallait boya ko imposer kofi a tcha bana na gestion ba biloko na e. Bo imposer été point. Loko ya na bino. Ba biloko bo regretter pour longoli oncle rese a longoli soki nani a longoli nani. Mais c'est normal, soki yo sala ya na yo azala non bana baza ba mineur a tche gérer loko. Faut za mayele. Pourtant ba ne ba ko majeur a oza sous la même capacité à cause de la yote que le quoi lobby pour yo pense au cola génération ont changé il faut bien qu'on baki ça net innocent kalumu kati robelo sala kana ya na timu ko yeso roya timu ko la okufa te wona za raison te ya le ba famille mobiba to bana ko sala na to gérer na oh mais Kofi Olomide c'est un vieux papa ah mukola papa botinga et c'est normal que à un certain moment, bon gérer qui naie, à combien de niveau mon bon le papier que non bon gérer les sous-soutés, je crois que pendant ce temps bon ça là qui naie, bino bébé ko ça la entreprise bino ko gérer ma kamla bino mususu. Bon et puis ça va être que maman mi azara ki lo ko lia parce que ali ya mutawanda bo repese bilo ko lia. Pour maman mi to yebi ka ndo vala na ali ya pe awana na nini na ndako wana. Bolinga te so ka boina mutu ba ndoluka ba bilo ka lokuta po bola tisaye ka kufa te. Mais si on est Cindy Mutazali, on espère que Cindy va maintenant prendre toute la famille, on y a bangoda, mon fléri, on devant dakuna, et ben de les bien, on clairait ça, on a gérer, bah, minuna, banani, bah, on a pas gérer, à quoi ça, ce qu'on a vu à papa la bango. Ne, maman, n'a n'a sala qui a ngoté. Torota, la psychose que ça a solo, tout ça, lokuta. Mais, Cindy le cœur, tout ça, ma génération, moko, série 8, Tokola. Tokoli kutu tokola te tokoli po bana nona te ba koli donc mama zwa mayele ko ganga nanu te ko kotisa o bombanda te ko sala bombanda na alia te ayebi Kofi koleka yo ko sala bombanda te mama na ngai Cindy je le répète encore ko sala bombanda na alia te ko mekate fais ta vie sora tikeli yo mobali kala liboso. Pour ceux qui déjà tiré le mobile, c'est que vous avez bambandate. Yondo longi. Zwa couple na yo. Déplace-toi du terrain. Kende ko beta bali na yo. Ça la entraînement na yo. Ça maram na mususu. Yebaka que, à un certain moment, au tika l'andoulement na éternel te, il faut que bota bana, occuper famille na yo, occuper foyer na yo. Parce que Alia ne chantait pas. Elle était à la maison. Yebaka yo pe lobby. Au comme à niveau morobo, il faut faire na peine andako. Le rôle à moi signé sur Azalaka. Pense plutôt à ça au lieu que de kosala ki bombanda. Pense plutôt à ça au lieu de koya kosala ba sortie médiatique ya lolenge wana. To linga ka ndeko zalaka caché. Pour naza ninde ko na ninde kwa Alia, ninde kwa Kofi. Nazo pesa ka conseil nanga na katikati au milieu du village. Yeba ke mukolomboko ronuna. Tozo kende kuna. Série 8 ezo kenda kununa. Yeba ke mukolomboko okotika koyemba okoma mama ya ndako. Je sais pas comment tu vas gérer. Même les Beyoncé ne sortent plus les tubes comme avant. Pour bah comme il y a maman ndako. Et elles ne livrent plus de concerts comme avant. Donc yeba peke. Ozo kende ba côté wana. Et tango ke ba côté okuna. Na wenza ba chantre ba silité. Ba yemba ka danger ko lega yo baza. Bazoya ba obota mapo Kongo za mboka ba yembi. Sambela ka nzambe asimbwa bomo boyo pe bontema bo mobali boyo Kofi po lobi toyo kateke simbite zala mwasi malamu pona papa Kofi zala mama malamu pona bana onyo sokokuta ba didi sonner le reste ah
yango maloba ngo nini yango boye nalobaka na ngai yango eza grippe les didistone les règles la mama malamu mpona bango nyonso eza te mpo oyo outi kozwala ya mama na kobotola kolonga mama na bango na terrain bana nde bampatir te bazokola bakolikolikoli na bango mpe deja kanda na yo na mobali na yo na mbanda na yo to na ex mbanda na yo ekita likolo ya bana te tomona lobi voice ya mama Wiva oyo ebimi soi-disant mama Wiva échanger abeta maboko mpo tosepela. En attendant, enjoy ta vie, enjoy la coupe que tu as reçue, papa Kofi. Vivre vie normalement, on n'a rien contre toi. Buzz internet et kenda abonge matake kitaka. Soki senyeli ko papa yo ba ko papa yo kaka. Soki senyeli ba kumiso ba ko kumisa yo. Donc ça na calme na yo, ko s'agiter ne sort plus de ta cage pour venir parler surtout na itawana. Na rage ya modèle wana. Ezo longola yo mystère ezala na katikati na yo. Mystère ezala tout autour de Cindy. Cindy ne parle pas, pourquoi elle ne réagit pas? Tu perds ça. Ezo lokwa neti gim sa longoli lunette. Toromona sous mystère wana te. Et ce mystère la faut savoir le garder. Nenge ya yoza charisme garder yango. En attendant, dans Zonga lisusu abonnez-vous massivement.